Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom Libota Nanzambe, shalom bien-aimé dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste bienvenu Biyano. Na profité kopé sa pembote na communauté na Christ sauve à mon père spirituel, le prophète Victor Katolé. Mandé, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui vraiment tozali na katia pasi. Toza na pasi ya makasi parce que toza na sango ya mawa. Corps du Christ en deuil. Corps du Christ en deuil. Pourquoi tu reviens dans le corps du Christ? Parce que Nzambe asala biso nzoto. Biso bandimi tozali nzoto. Oyo ye moko azali tête de l'église. Alors, ceux qui membre moko ya nzoto eza na kokoso, kokoso ya membre moko ezali kokoso ya nzoto mobimba. Pasi ya membre moko ezali pasi ya nzoto mobimba. Voilà pourquoi nazoloba ke corps de Christ eza en deuil parce que moko katina biso azali susute katina biso et ça nous fait tellement très mal. Vraiment naza na douleur ya ko annoncer bino liwa ya grand frère ya Marie Misamu na kombo ya GG. Na bandeko o bayebi bien famille ya Marie Misamu bako reconnaître motu oyo auti ndeko oyo motu oyo poise kila mwanzambe ndeko oyo auti kotika biso na kombo ya GG. Ma otika bino bolanda quelques extraits pour vous comprendre besoin idée ya ndeko oyo auti kotika biso et ça nous fait tellement trop mal et famille naye eza vraiment inconsolable, famille Misamu eza inconsolable bolanda pour besoin idée. Comme ça fait vraiment tellement longtemps après matanga ya Marie Misamu, après matanga ouais ça na famille Misamu et vraiment bali moi pe botoyo kaka ba information na bango te melelo ba annoncer biso liwa ya GG na otika bino bolanda et bongo on se retrouve toujours après pour la continuité de notre émission. Ngana go bakisaka na tongo lelo toza déjà tokomi dimanche na tongo ya samedi na journée oyo ya kufeli na butu ba 5h du matin mtala msanga na ba 5h abenga ya boni ya bien na déranger na konga bino esa kutu bien pour na kende église na tongo oh non na muki na oki ndoto moi bien te ko pesa numéro ya docteur pona kende batala nga tension tout ça na tongo lelo to solola ndeka ndeko auti koski wana za na kati ya retraite nde au fur et à mesure ba leko bondela nda yoka malamu te bato pita atambola ki yemo kazolo ba très bien yemo ko azotambola amati escalier yemo ko sans problème mais à un certain moment comprendre des situations bani ko changer on solola très bien à un certain moment au pe mamukuse pe mamukuse ndenge peut y aller soins intensifs après quelques minutes c'est un malade 40 000 sur quoi blague voilà très chers téléspectateurs nous sommes dans Bisso c'est Marie Misamu Mazal Société Maman Tiki Bisso a feuille depuis de l'eau à partir de la hernie pour vous précision. Vraiment papa Blaise Manzambi o nyachesika mabete soko kanga mina mwana oyo oza jamais. De retour sur ces plateaux bien-aimés dans le Seigneur avec douleur. Nalingi par rapport ya sango ya mawa oyo ndenge apôtre Paul alobi ezala na ba moment ya malheur to ba moment ya bonheur wana eza na ba version mususu mena version courant lokola ya Louis II apôtre Paul azoloba ezala na ba moment favorable ou défavorable nous devons prêcher la bonne nouvelle. Liloba na Nzambe était ya makaka te na ba moment ya malamu. Maintenant le quoi ba moment ya pasi boye, c'est pour nous une occasion
d'annoncer l'évangile. C'est pour nous une occasion pour ramener les âmes perdues à l'enclos d'Israël. C'est pour nous une occasion de faire retentir son y a tempête. Na bato baza musika, na bato bakena musika, bazonga pour kolo Yesu azozonga kana mingite. Avant tout cela, dans la Bible, dans Mokanda, il y a Ecclésiaste parce que vraiment sango ya liwa oyo et meni bisoto réfléchir et meni bisoto ezana makambu ya moi ebele to koloba na kati exhortation oyo eza ko servir biso comme des leçons. Ecclésiaste chapitre 7 le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Ecclésiaste 7 14. Au jour du bonheur sois erré, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant tout cela, Nalingi Ofana Malamu, parce que je vais parler. Livre Toti Kotanga, premièrement, et un livre na kombo ya Ecclésiaste. Ecclésiaste est un livre Oyo Salomo Azoye bako enseigner biso à ce qui concerne la vie sur la terre, à ce qui concerne la réalité à Mokili, à ce qui concerne la vie à Moutounase à Mokili. Salomon azalaki nani? Salomon azalaki roi, un grand roi. Oyo a régné pe asala ba exploit na ta na ye na époque na ye. Lorsque son memabiso na kata maloba oyo na Ecclésiaste chapitre 1 tozaka kan Ecclésiaste chapitre 1 le verset 2. Azoloba vanité de vanité, tout est vanité. Pamba na pamba, nyonso eza pamba. Je me suis demandé pourquoi Salomon azalaki poussé ayeba koloba maloba oyo ya kotalisa biso ke nyonso ya mokili eza pamba. Pourquoi? Pendant que ye azalaki na mbongo ebele, pendant que ye azalaki na basi ebele, ezana mutu moko te na mokili oyo azala na basi koleka Salomon. Kobanda na tana ye atana ta batata ne David kino lelo et na mutu moko tazala na basi koleka Salomon. Bible est précisa Salomon azalaki na 1000 femmes et 700 concubines. C'est-à-dire qu'en tout général azalaki na 1700. C'est-à-dire ezana moto moko tazalaki na basi lokwa Salomon. Tant ozoloba tout est vanité pendant que yazaki na basi ebele. Tant ozoloba tout est vanité, pendant que Azaki n'a mbongo ebele. Tant soloba, tout est vanité, pendant que abandé kolata makasi. Parce que Bible peut détailler et là télé Salomon, abandé kolata makasi. Mais quel que soit mbongo naye, quel que soit bilamba naye, quel que soit royauté parce que Azaki mokonzi, quel que soit gloire, quel que soit bilamba, mbongo basi ebele, na souka za ko conclure vanité de vanité. C'est-à-dire que la chose la plus précieuse, c'est le souffle de vie. La chose la plus précieuse, c'est avoir le Seigneur. Surtout dans colonne vie na yote, bien aimé Oapamba. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui, bien aimé mbongo et ko sommela yo paradité. Okoko sana na bilamba ebele lelo, bien aimé bilamba ko peso accès na paradité. Okoko sana na basi ebele bien aimé, okoko sana bango ebele to musu bango bako memelo pe maladie. Mais surtout sana Yesu na vie na yo, bien aimé assurance à libéda. Salomon zotalisa biso ngolobi ke nyonso na mokili ya pamba. Bien aimé ko tout atolote poza na bilamba ebele.
Quand tout a toloté posé na basi ebele. Quand tout a toloté posé na ba compte bancaire. Bien aimé, après cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend. C'est la vie éternelle. Nalingana préciser le komoro. Lorsque tolobela na vie éternelle, ezara raté éternel ya lola. Mais éternel, ezapé na katali felo. Ba oyo ba kokota lola, ba ko vivre bonheur et sengo éternellement. Mais ba oyo ba ko zanga lola, ba ko bika pasi minyoko pe moto éternellement. Skoyo oponi nini? Oponi nini? Parce que lola na biso na lobaka yango vu otoza ko mener lelo yango ndezali visa oyo kokota biso lola vu otozo mener lelo yango ndezali visa oyo kokota biso lifelo. C'est-à-dire quoi? Ba art topé ba mauvaise pratique tozo sala yango nde ko déterminer lobi na yo. Tant ozo vivre na péché misala ya masumu ozo sala yango nde ko fungolela yo une grande porte pour aller en enfer. Amen. Misala ya mabe ya malamu pe ozo sala yango nde ko fungolela yo une grande porte pour kota na lola. Amen. Alors yango il faut ko bongisaka bantena na biso mokola lelo. Verset de base parce que na ko lobela ce qui concerne la vie otozo mener na sa mon kilime na ko toucher pe sur la vie spirituelle. Pour nous conclure la prière. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14. Au jour du bonheur, sois erré, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. C'est-à-dire qu'il y a une version qui est des temps. Bazobeta lisolo ya présent, bazobeta lisolo ya futur. C'est-à-dire que présent est pesa meli butu, mais futur est mystère ya nzambe. Oyo zo sala lelo ya monde pesa meli o sala lelo, mais oyo zo zela yo lobi oye bien ngote. Oye bien ngote. Oyo zo sala dans le présent ezali préparation pour na oyo zo zelo lobi. C'est la biso lobi, c'est la mort. Et tant que nous vivre liwa zo me mabiso na devant deux grandes portes. Liwa zo me mabiso na porte à l'eau la peine na porte à l'ifelo. Mais autres ça la présentement ezali ba préparation parce que na message na koloba que relation ya nzambe na peuple na ye eza relation ya mwasi na mobile. Or na étape tozali toza na étape ya fiançailles. Fiançailles c'est étape ya préparation pour ekota mutu na libala. Or biso nyonso na biso tolobela yango spirituellement. Toi na mariage spirituel, toi na fiançailles spirituel. Et fiançailles na mariage na biso ezali ekosalema na lola. Et mobali ya libala ye wana le Seigneur Jésus-Christ. Mais na moment où tozali nanu libala na biso est comme légalité. Nanu libala na biso comme officialité. Tozano na moment ya fiançailles. Parce que moment ya fiançailles, relation est possible et katana. Yango batebele le lopé. Keba à cause de ta mauvaise vie, bako boya open na niveau fiançailles. Tozo zela libala. Yon a lobby présent à biso ezalaka moment présent où ezali lié na vie à fiançailles ezalaka moment ya préparation pour na biso mwasi tokuta na mobala libala poto kota na ndako libala. Ce n'est pas n'importe qui ndako kota na ndako libala parce que le mariage ezali bilei ya bato baza mature. Na longo étape wana na une étape oyo. Au jour du bonheur, sois erré. Mais au jour du malheur, réfléchis. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la circonstance, il faut que tu aies mon tout. Et si tu as réfléchir. On est comme l'île de Gonabiso Gégé. Et qu'on peut comme la yo. Et qu'on peut comme la nga. Et qu'on peut comme la biso nyonso. Les soni na moto ye baka ko tirer après disparition ya moto. Oui, je me rappelle
na matanga ya Marie Misamu. Parce que ngai na matanga Marie Misamu nazala, na matanga ya maman Marie Misamu nazala. Je me rappelle na matanga Marie Misamu ndenge ya GG abanda kolela Marie Misamu. Pendant que abanda kolela ayeba ki pete que une certaine année, il y a 2021, dans le mois de janvier, il n'y a pas de koufa. Parfois, lorsque Moutou est allé là-bas, il y a raté qu'un jour, il y a occupé qu'on est là. Tant que tu es là, est-ce que tu as rappelé qu'un jour, il y a là, quand est là, et quand on est là, liwa na vie na yo. Liwa eza obligatoire na bomo ya mutu nyonso. Eza na mutu moko ta ko vivre éternellement na siamo kila batu. Biso nyonso to bota mapoto kufa. Eza ndenge Ecclésiaste lobby. Nous sommes nés pour mourir. To botama pour un jour to kufa. Mutu moko ta ko vivre éternellement. Ce qu'il faut koyebara. To le la par plaisir. To le la na kata ko tirer ba leçon. Et on dirait et arrivera tout les là sans tenir compte qu'un jour peut bako les la biso. Il y a déjà les là makasi de connaît Marie Misamu. Makasi. Na ebité ba image wana eza bako illustrer. Ani là makasi de connaît Marie Misamu. Mais les lopé ba les là yo. De la même manière, biso peut to les là ya GG. Un jour ba les la pe biso. Bakolela rapé biso. Stop. Ah. Toye barako bongisa banzela na biso. Pona nete liloba opeko komela biso pe. Soki muninga bali sepela, yo poko bala sepela. Soki ozo sepela na libala muninga, un jour pe ba sepela na libala na yo. Mais jamais mutaloba ke soki mutakufi réfléchir pour un jour yo poko kufa. Tu auras toujours un côté positif. Tu vas réfléchir sur le côté négatif. Il y a des gens qui parmi moi qu'on a biso, mais azali sous-souté. Parmi les misala mala muto musu nzamba okangisaye parce que azaki toujours wana lokola muto liboso bano bimisa mutu dans la famille ceux qui problème yé ceux qui boye. Il y a ces gens qui sont toujours prêts. Ce qui est problème est la famille. On a toujours qu'on défend la famille, qu'on a des sungi pour la famille. Qu'on a la cotisation pour la matanga. De l'open à moni, et ça n'a pas super la cotisation pour la matanga, il y a yémoko. Et ça la passe. Toujours na kati ya ko réfléchir dans le moment de malheur. Moi tout ko réfléchir par rapport ya vie na biso. Constant on a sali na kati ya famille Misamu. Ezali na lien moko. Comme sous eza héréditaire. Na confirmé à moté mais naza ko exhorter. Parce que la Bible nous te pèse là, il y a qu'on réfléchir dans les moments de malheur. Nous allons réfléchir, toujours réfléchir bisognoso. Pourquoi quand même circonstance il est commis répétitive, même circonstance c'est ça qu'on s'est répercuté, même circonstance c'est ça qu'on bandait la marara. Ça c'est la 4e personne, si je ne m'abuse pas. Na famille Marie Misamu bakufa. Je me rappelle, je crois comment on est un Christian bon, n'attends à comboter mais les que Marie Misamu bakufa. Après les que Marie Misamu, tout le monde a dit Marie Misamu yo kufa. Après Marie Misamu, to yo mona maman Marie Misamu kufi. Après maman Marie Misamu, mais qu'est-ce qui se passe dans la famille?
So tolandi liwa ya grand frère ya Marie Misamo na liwa ya GG et kokana parce que grand frère ya Marie Misamo akufa ki avant Marie Misamo akufa ki asala ki crise ya GG pa akufi na crise. Mais pourquoi Bamakambo et se répéter? Est-ce que ezali lien familial? Est-ce que eza mauvais sort? Est-ce que eza mauvais sort? Est-ce que ezali ba parole prononcée na ndenge ya mabe dans la famille? Okoloba nanga te ke Marie Misamo akufaki ane moko na ya na ye. Okoloba nanga te ya Marie Misamo akufaki ane moko na leki na bango. Okoloba nanga pete ke Marie Misamo akufaki ane moko na mama na ye. Na ebite. Okoloba nanga pete ke ya jeje pa kufi ane moko. C'est dit pourquoi ba année il faut le faut mutu na kata famille akufa. Ce n'est pas normal. Liwa eza nena otu koloba on e bandeli, liwa eza normal. Il ne faut pas qu'on s'y oppose à Rabiso, mais Ecclésias, un sage. Au moins, la sagesse à Salomon. Avant, assez la sagesse, Salomon, il est né sage. Avant, c'est la sagesse. Mais si on analyse sur la vie de Salomon, avant, c'est la sagesse. Salomon est sage. Parce que ceux qui Salomon est sage, jamais il n'y a qu'à la demande de Wana. Wasenga qui pas nzambe basage atana ba demande ba sage to yebara muto za sage donc on ba moment ya malheur il faut qu'on réfléchisse c'est qu'il faut tout réfléchir madame oui et le roi liboso et le roi mibale to sukaka raté na kokunda kaka mutu après kokunda mutu esili akufi kwa mbote nde bakongo balobaka non après kokunda batu il faut qu'on réfléchir liwa oyo euti wapi ekoti ndenge nini est-ce que ça liwa ya nzambe pourquoi eloko il faut salement pourquoi tel eloko il faut salement et ça pe na ba famille musu bazolandanga ndeko zolandanga na profiter parce que tant on a liwa eza occasion pesi na occasion na terre. Mais lorsque tu es à un moment où tu es à un moment tu es à un mort pour muto a kufi a yoka raté azana kondima mate tu es à bateau batikali na bon moy yonanga et ça peut na bande ko ibele bazolandanga en ce moment et ça la circonstance moko ebande la marka na famille na bino bon remarque que ça na maladie moko boye pour tout vraiment normal que koko na biso belara maladie oyo et l'on pas coco et qui tient pas ya papa na biso et bomara coco mais n'est pas papa na biso bo et na mutu moko te abikaka na maladie papa na biso pe oh leka papa leka ndenge coco lekaka le combien pas ya grand frère na bino liboso bo trouver au normal et qu'on ne pas grand frère et quitter pas ya mona suka et comme que na famille mobimba batu bakufaka na maladie moko ce n'est pas normal. Chaque année, bino beaucoup fisaka mutu, ce n'est pas normal. Tous les chrétiens auto silikaka. Mutu moko beli na malade nyokwami, to siliki to tombo, to telemi penda, to bi plus jamais na famille na ngai maladie oyo nyokoli mutu tel et ko kitaswe pas mutu susu anyokwama. Il faut que telema ka bien aimé, il faut que kota na molinu. Okoti na molimo siliki. Oyebi ke loko ekomeli mutu tel na famille na ngai na telemi lokola chrétien na telemi lokola fils d'alliance na telemi lokola mosakoli na telemi lokola mwana na nzambe o déclarer na famille na yo oyebi lokola anyokoli mutu tel mutu wana to musu akufi na yango ko banda lelo na kati hémorragie na famille na nga mutu moko ta konyoka masu na maladie mutu moko ta kokufa lisu ndenge mundeko tel akufaka osana pouvoir ya kokata yango Babylone surtout tout va en normalité et ça normalité nous devons vivre pendant 120 ans le plus robuste
Parce que pour aller na 40 ans muto akufa. Na 30 ans muto akufa. Et bandela marara na famille. Il y a un ça ne va pas. Bien aimé ça balien monsieur sengeli kokata. Et balien ya molili et ya molimo et kata na rappel na ndenge ya molimo. La famille na yo na mwabala. Bozanaka ne loko moko. So ba sente mutu oki okota yaka tofanda. Oza kitoko. Tom sotanga. Mais pourquoi kota na ba chance wana te? Et ça ba bilo mususu faut kota na molimo. Papa tikela ba français a pas pamba wana. Na ba français na yo tu as quoi? Na ba français na yo na ba logique na wana nini? Non, ici, il faut, vous voyez, le Seigneur Jésus, déjà, papa, au recours, on a malédiction. Le mot la logique, on a tenu à mon pandi. Ah, j'ai l'affaire, n'a battu à mon limo. Il faut le kanzambo, au côté de mon zindo pour la délivrance à Vinayo. Babylon me suis fait au télémara. Et, bon, il y a comme ça, diabète, ça, mon sa famille héréditaire. Bonimo comme ça rhumatisme dans la famille héréditaire. Bobé la raba maladie mort à un hôpital ba yeki kombo na ngote c'est normal pour vous. Pendant que bino nyoso bokina ba mabala ba benga na bino ba divorce c'est normal pour vous. Vie à Kindumba au monde en normal pour na yo, vie wana Kindumba normal pour na yo. Est-ce que telle kitoko na yo, telle compétence, telle qualité na yo, est-ce que au salé marara po bimana mi bali ya batu? Mais mon bali no vivant na yaza marié. Pourquoi nandela no ka ba marié kaka ba marié mi bali ngandika nde balingara yo? Ce n'est pas normal ma sœur. Il faut qu'on réfléchisse pe côté les manama bondeli avec une grande décision ya ko lukansam. Ce qui famille misamo royo kangai malheur après comme la moto est à la distance té au cause en a poto ce qui kaka parce que la famille c'est le sang ce que bota magara tom sous na famille par le retour ba makamwa misamo au bota na famille misamo même événement ezako se répercuter dans la famille quel que soit place yo zali ce comme tourne yo et ko atteindre yo. Alors pour eyate hémorragie wana il faut katana. Bien aimé dans le Seigneur, na lingi na moment oyo pesa melibiso tozwa ta mukie to bondela na yo nzambe tozwa ta mukie to luka na yo nzambe tozwa ta mukie to belela nga na yo nzambe pendant quelques minutes parce que yo okoki kozala bakino balobaka yuma okoki kozala yuma ya satana te asaka na vie na yo lokwa ndembo na stade de martyr asaka na vie na yo lokwa ndembo na 20 mai asaka na vie na yo lokwa masano te vie na yo bakosaka neka na yo te derrière vie na yo eza makambo ebele oyo Seigneur Nzambe a réalisé nalingi tobondela na yo Nzambe place aux alliés bien-aimés dans le Seigneur. Sois concentré. Nalingi to belela nzamba lola. Nalingi to luka nzamba lola. Nalingi pesa bomo na yo pa ya Yesu. O kaba bomo na yo na maboko ya Nzambe. O luka Nzambe, o ba Nzambe. Natambola ki malamu te nazongi na makolo na yo. To sala kaka deux requêtes. Donc prier pour na yo et qui mi Nzambe kota na ba vie na bino. Yenga yoyo na yebi ndakwanga ngate na yebi kombo na Yesu singa loketo nanga eza kombo na Yesu soki makasi esilinga nalukaka kombo na Yesu yende autorité morale eza kombo na Yesu na yebi ndakwanga te na yebi kombo na Yesu mayela bozoba nanga
eza kombo na Yesu makasi ya bolembu na nga eza kombo na Yesu elamba ezipa bolumbu na nga eza kombo na Yesu maloba ya monoko na nga eza kombo na Yesu soki makasi esilinga nalukaka kombo na Yesu autorité morale autorité morale autorité morale Yesu autorité morale autorité morale autorité morale Yesu autorité morale autorité morale nayebi ndakwanganga te nayebi kombo na Yesu singa loketo nanga eza kombo na Yesu mayela bozoba nanga eza kombo na Yesu soki makasi esilinga nalukaka kombo na Yesu elamba ezipa bolumbu nanga eza kombo na Yesu maloba monoko nanga eza kombo na Yesu sekra bapawa nanga eza kombo na Yesu Yesu autorité morale autorité morale 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 Yesu autorité morale autorité yo na yemba bulelela ah bulele bulelela bulelela oh bulelela na lelela nani yaya bulelela 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 oh yaya bulelela na belela nani yaya bulelela 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 Jova oh bulelela na seyela nani yaya bulelela 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 oh bulelela papa na ngai yaya bulelela 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 oh bulelela mama na ngai yaya bulelela 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 Jova oh bulelela moboti na ngai ngana tela motema bulelela bulelela oh bulelela maloba bomoi yaya bikisa bana bulelela bulelela oh bulela héritage malamu ya kotikela bana bulelela bulelela oh bulelela nzela malamu ya nganga na lakisa bana bulelela bulelela oh bulelela makasi mpakasa yaya bulelela yaya bulelela ye bulele 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 abulelela abulelela yende bule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  abulelela bulelela ye bulelela bulelela ya bulelela abulelela abulele bulelela abulelela abulelela. Bien-aimé dans le Seigneur, nalingi o répéter malobo na simananga loba nkolo Yesu. Na yo kili loba na yo. Nandimi yango. Na motema na ngai mobimba. Na mitiki na maboko na yo. Na mikabi na maboko na yo. Nzambe ya lola. Yokelanga mawa. Loba nzambe ya lola. Yokelanga imawa. Limbisa masumu na ngai. Kobanda lelo na ane oyo. Na mwa oyo aliboso. Na koma ekela mwasika. Na koma moto ya sika. Vi na ngai koma ya sika. Mobali na ngai koma ya sika. Mwasi na ngai koma ya sika.
bana na nga bakoma ya sika, ndaku na nga koma ya sika, misala na nga koma ya sika, ba projet na nga koma ya sika, santé na nga koma ya sika, au nom de Jésus. Nalingi to ça la dernière requête avant de prier pour nayo. Nalingi oye bako kata balien nyonso oye salima na famille. Babongisa na kati ya famille pe batiango na kati ya lien bozo vivre kati na yango. Chaque année il faut beaucoup faire ça. Bien aimé kata balien wana. Chaque année il faut mutu moko na kati ya famille abela. Bien aimé kata balien wana. Ata odmize mbongo na kati ya ba faire ekenda liboso te pendant ba misu ba oke liboso. Bien aimé kata balien wana. Eloko nyonso ya mabe o remarka na vie na famille na yo et se répétera bien aimé na poko lelo kata yango au nom de Jésus. Tobaki ko bondela au nom de Jésus na kombo na Yesu Christ. Oh rokobo sakaya ba sheterebo chandala basse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, Yahweh nanguya o epesa melangai. Nazo prier na bandeko na ngai. Yahweh balien nyonso esalama na kati ya vie na bango. Na kati ya ba foyer na ba famille na ba santé. Yahweh na misala, na vie ya bana, na vie ya mobali, na vie ya mwasi. Yahweh na ba projet. Nyonso esalema na ndenga molili. Seigneur na kati yango ekatana au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Kango la peuple na yo. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour Nayo Tikala Kimia. Seigneur Dieu de gloire. Naye ko recommande. Peuple na yo katina maboko na yo Seigneur. Na sengi mawa na yo. Zamba lola. Ezali ko na libota na yo. Sanctifier peuple na yo. Purifier peuple na yo. Seigneur, na masumu na bango nyonso, olobi na makomi na yo. Celui qui garde ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui l'avoue et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur Dieu, le ko la bandimi ko avouer mabe na bango. Pesa bango makasi ya kozwa décision ya kotika pe ya kolanda nzela na yo. Singa nyonso o ekanga bango na ndinga famille. Singa nyonso alliance nyonso e accompagnera bango et assistera bango na makambo nyonso. Seigneur na poko ya lelo alliance wana ezala brisée au nom de Jésus. Yahweh kango la peuple na yo na ba mauvaise alliance. Kango la peuple na yo nzambe na ba vie ya mabe. Pesa bango vie ya sika na souffler bomo ya sika kati na vie na bango. Na souffler vie ya sika kati na bango. Na souffler visitation à Saint-Esprit. Na souffler présence à Saint-Esprit. Na souffler Seigneur Dieu de gloire. Bon nzambe na ndaku nyonso su libakwa kolanda ngai. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur Dieu de gloire vous bénisse. Na souhaiter le bienvenu na bandeko nyonso oyo ayambaki Yesu te me andimi ko yamba Yesu na bomo na ye to souhaiter bino le bienvenu. Vous allez le bienvenu na kati ya famille ya Jésus-Christ. Ana posa mutu nyonso. Nzamba pambola bino, nzamba pambola biso nyonso bandeko bozuli baku ya kolanda biso cet après-midi. Nzamba pambola bino. Ba programme ya matanga ya YGG famille na bimisité. Mais tu peux tenir bien au courant. Il y a un programme nyonso ya obsèque ndenge ko salema awa parce que vous servir c'est notre devoir. Que le Seigneur Dieu de gloire vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur l'évangéliste bienvenu Bianomu Koya Wakapinga. Pour tout contact kotananga na numéro za affiché na barre écran. Nzambalola ozangate ko soutenir et ko assister. Nzambalola apambola bino.